kin botalaka couvre yango yo histoire ya Titanic banda awa kino dernier scale na bango po bakei na bango kuna na États-Unis alors ebandaka awa yango biso tokomi na couvre awa po to expliquer bino masolo alors masolo lelo tokobeta ngo na sens mosusu makambo ya théâtre na biso ya Congo ekomi ba producteur bazoliati batu pe bazosala ba théâtre ba acteur bazodameti batu acteur bazolela vieux doudou kolela te pirate comme na nenga blague ti alors biso to telemeli yango na au nom de Jésus ata au nom de Jésus nanga ekoma mapata te mais nga na lobi yango po parce que tonton Maswangi na kati ya mboka wana ayeba ke no koto masolo eza bien alors tokutanaki na vieux Dave Mangobo azo regrette mingi azo tiko simangako azo regrette mingi pona nini pona makambo théâtre et comme penza bien ti et puis théâtre na so pe fo bima na ghetto malgré ba pirate vieux Dave alobelaki yango trop alobaki ke non na makasi toujours ba Charlie si for foot na kata Panel Street Charlie yo a dansé il paraît ba momi tout ba kitina bango kuna ba komi na bango côté wana bino tout bolanda Charlie si for food toujours na micro à fara new look tolanda vieux Dave Mangobo parlons un peu na carrière na yo et là nous allons na marché bon ndengo tuninga pona carrière na ngai tango na yaki na poto na lukaki na changer na ko taki penda na professionnalisme na ekoli langue ya ba hollandais pona va na Hollande na ekoli langue na bango néerlandais na koti académie bon na koti siko na théâtre professionnel ezali très différent pour comprendre na lukaki na comme professionnel pour à partir ya expérience wana na koka profiter on pour na pays na biso ce sont des choses tout à fait nouvelles quoi o e pa na biso penda et banité j'ai fait une carrière au lié sakanga le roi mutu asala rato na asala na bralima za na salaire na chaque fin du mois za na ngo donc ozo sala na carrière non nazali na travaille na compagnie de théâtre bon comme nango John Cruzen donc c'est difficile pour ba congolais ba comprendre système on a comprendre système a mindele oza engagé na compagnie de théâtre ozali programmé parfois par mois ozali place oyo moi oza place oyo eza programme o makasi parce que ezali accompagné ezali donc du vois c'est la comédie avec ba intermède musical ya ba djembe tout ça là c'est un genre tout à fait nouveau mais côté na biso moko na tikité pour na programme talaka ba koko tango ba yali ba petit na nga bien ba ya lo ba vieux Dave comme complexe mindele pona non il faut progresser ça complexe mais il faut progresser le théâtre de chez nous ne nourrit pas l'homme pour ba structure ezali bien déterminée on ne respecte pas les structures il faut biso ba to soit chance à robima na ba poto to yekola makambo ezali koto po yekola likambo il faut ala dedans pour comprendre il faut aux ala dedans le quoi dans sali dedans il y a une expérience moi je peux apporter un jour expérience on a pas na biso pour théâtre comme et là comment ça qu'on nourrit l'acteur parce que le travail doit nourrir l'homme mais yo ça théâtre on nourrir c'est rien on se comprend donc il y a une attention qu'on a makambo c'est même pas un complexe au contraire c'est un progrès na zongeli lisusu ke pona biso ke côté na biso moko jamais na ba yebi yango na noté bon batu aucun artiste ya théâtre aza affilié na SACEM aucun aza affilié na Sabam aucun aza affilié na Bimastermera comment on peut beaucoup te progresser on a balabala non ce sont des choses de la rue là mais ba structure eza respecté tout na ba producteur o ebele bazalia nana aza affilié na Sabam nana aza affilié na SACEM nana aza affilié na Bimasterma afuta rappel ba cotisation nani azali na assureur oya afuta ba cotisation pour lelo soki ba œuvre na ye ba pirate ngo a se présenter a revendiquer ba droit na ye pas assureur na intimité ka bazebele intimité donc moi je travaille dans contexte wana na travail na ndenge wana alors il y a un aspect que expérience on a lié na zwa côté yo expérience ya wana komemango un jour na pays na biso pour métier wana ya théâtre lié sa mutu so yo so sala musala so nourrir yo te comment tu seras satisfait
Ndenge ni ozala indépendant. Cause l'acteur est un problème. Mais il y a acteur. Moi j'ai suivi interview à Doudou Gafoura. Ce qu'il avait dit était vrai. Théâtre, ils ont un niveau. Acteur, l'acteur qui fait ce théâtre, il est suivi par quel public? Public n'y a qu'à suivre. Parce que le public est suivant le théâtre. Le public est belé. Il y a au moins 2 ou 3, 4 genres. Le théâtre, monsieur, c'est un bazoba. Bazoba, c'est un Holandango. Le théâtre est instructif. Oh, bah, tu as maillé le Holanda, Pézali. Oh, tant que non, ce théâtre-là, ils ont quand même un message éducatif qui éduque la société. Il y a des théâtres comme ça. Et on a un théâtre moussou. C'est pour rien. Mais ça ne fait pas la valeur de l'acteur. Non, mais l'acteur ne vieillit pas. Tu as l'acteur français de finesse, et belé, pour ne citer que de finesse les autres. Hein? Bazali toujours. Un artiste n'a pas d'âge, surtout les acteurs de théâtre. L'artiste au Bazali, au Basila, qui est à football. Acteur à cinéma, tout ça là, parce qu'on a toujours besoin d'eux. Na pièce à théâtre ou à cinéma, Mikolo Bazali. Tant que comme un scénario na yo, ils ont un scénario oyo, vieux Bazali, Banamike Bazali, parce que le théâtre c'est une peinture de la société. Moi, moi je félicite tous qui font le théâtre, mais il faut pas ça là, on en a bien. Et ça que soit idée, idée la biso Bazali intarissable. Biso tozaba monument na ngo tozali quoi comme les piliers tozaba ce qu'on appelle en français les précurseurs bandi bazana ba idée tant bango bazoya biso beto progresser surtout une expérience à côté. Donc cela ne veut pas dire que toki ma moto ça na kati ba théâtre comme na mabanga mabanga alors commentaire na yo na kati ngai tango na yaki na poto na salaki activité makasi na salaki ba film série mon na salaki ba benga le mari menteur et salaki terrible salaki bien ouais ba sepela na salaki on a coco c'était au moni ba sala théâtre film il faut ça na mbongo yom to sali yango lia o pe ba sali na yo ba lia on fait pas le théâtre pour plaire au public alors yo ke na ndako na lipate vous avez un nzala ba to ba moni yo non il faut c'est un travail et travail il faut nourrir yo. Omoni. Donc, quand ça la likambo, tout ça n'a pas projet nango. Projet zali. Alors, pour tout ça la théâtre ou bien tout ça la film, il faut tout ça n'a pas fort. Pour fort on est pour permettre surtout foot acteur, surtout ba on peut pas CP là. Cela ne veut pas dire aujourd'hui que na yeka na sali théâtre bino pour CP. Mais moi ça doit moi j'ai une famille aussi à nourrir. J'ai une famille à nourrir et puis les gens qui ont travaillé avec moi doivent aussi gagner de l'argent.